Bonjour, on a vu vous allez Stéphanie Larose, dans la Rose Show. Bienvenue encore dans la Rose Show. Merci de la temps où vous pessinga ya kotalanga lelo. Nzambe ya pambola bino nyoso comme na lobaka bino de ozaba camarade nanga liboso. Ce qui bino otalinga tena nimso sakotalanga, nimso sazalete. Lelo Stéphanie Larose na e awa pona kolakisa bino ndenge nini ya kotia te pona biki biso stebi kotia yango, mais na e kolakisa bino ba couleur o nga na sepeli nango na compagnie o ezali ya Elegant. Ils basala kango na États-Unis, ils a boé. Na somba qui ont vraiment ébélé, na somba on pense que 8 couleurs, ils a bon le sabino, ils a 8 couleurs. Oups, excusez-moi. Ils a 8 couleurs, ils a boé. Dans le sabino ba couleur moko. Ce qui on est qui au CP na ba couleur au CP na lip gloss oyo. Na tika place na somba qui en na share vidéo pour bien se bon mon yango, aucun des places qu'on a pour na kusomba ngo, ezali kaka presque $2 dans son baron aux États-Unis, ils ont en UKT, ils ont aux États-Unis, ils ont $2, mais ils ont mon peu, ils ont vraiment la couleur encore ouf. Parce que on a une couleur, on a une couleur, maintenant on a qui on c'est plus là que nous ma casse, mais pourquoi pas ne cher on a ba camarade nangai ou ba tala kana na YouTube pour bien pour landango. Couleur oyo eza bien, eza lokola vaseline, eza lokola vaseline na ndengezo test na munoko na lèvre, ezo test lokola vaseline ce ko chango, mais eza matte, eza gloss, mais ezo wumela quand même pour na esila na munoko. Eza ba gloss au techno ce ko après 10 ou 15 minutes après faut bakisa non oh ça quand même bien ce côté en haut quand même au moment que couleur peu au tiem donc c'est le cola au tiem rouge à lèvres mais ils ont rouge à lèvres té bon le quand on sait que c'est fait dinango tika commentaire na c'est la couleur préférée na yo na ba oyes na couleur sabino et que ça la nga est bien mingi on a tolanda merci peut-être au salé lango je préfère que aux alana brosse no rouge à lèvres aux on a brosse parce que le code marqué belé ba monton rochon mon noko ko ko bibi so mon noko et panzana partout c'est mieux que sa première fois na yo au sel on a brosse tu mon nga no on a brosse awa et puis mal bosso nga na c'est la couleur oyo on sait là on a bino pour te bandinge ko bima maman déjà c'est bon. Le coin à moi pink, le coin à moi rouge, le coin à moi pink, mon boy rose, donc j'aime bien aussi, dans les obiments. Pour mon qui brosse, et ça la bisote que non et panzana, on a la son entière on a brosse boy. Après donc au final vraiment mon qui ndé cela na écouté on a mon encore pour na ko banasko ko bungisa pour na ezana banzela te. Vous avez couleur nanga ya liboso ya mona saleli eza lokola vaseline surtout na mnoko lokola moko kauka mais eza couleur à matte mais ezo wumela lokola ba glace mosusu te que ce ko tiango après mona ki au lieu kaka belongwe non quand même o ezo wumela eza bien normalement pendant 5 ans mnoko eza te que non na mal à l'aise bien eza na solo te eza ka lokola vaseline na koloba ndezo film ndezo nazo sentir on a monoko eza lokola vaseline eza bien non c'est bien sur talingai tika commentaire na c'est nga couleur préférée na yo et ça la nga bien pe na tika place na somba ki yango link place na somba ki yango na c'est bien sur mon yango merci beaucoup Bolanda. La préférée là c'est la journanga Ndango koya sans témoin ni jugeur Lelita nanga kombo nangwa muna yo On est la salambongo na mandoki Alukela mokili mindundu Kasi
mpona souffrance ya l'amour akoka te kosala ta aspirine na ndenge eluka koma na sanza ngai yo nazowa mpona lengaki moninga merci na bino na nde bobandi na ngai na ebandeli ya video mpe bokomi na ngai na suka nayebi ke balip gloss oyo nalakisi bino ya Evergal ozotala ngai nayebi ke oza na couleur moko sepeli nango kobosana te bainformation nango nyonso ekozala na se ya video oyo mpesi oyo nasombaki yango soki osepeli nango yo mpe okende kosomba yango ekosala ngai bien mingi mpe kobosana lisusu te koaime page na ngai ya Facebook ezali La Rose Show aime yango komante tindela ngai bamessage na kozela ekosala ngai bien makasi mpe kobosana te kozala abonné na chaîne na ngai oyo ezali ya YouTube oyo ya La Rose Show ekosala ngai bien makasi soki ozala abonné na chaîne na ngai oza moto liboso ya komona soki natie bavideo wana nakopesa bamerci na ngai epai ya tantine na ngai ezali Tantina Straight Chanda wana toke na Germany na mobali na ye Ben esali ngai bien makasi na basupport na nini bozopesa ngai nzambe apambola bino nalingaka bino mingi mpe napesi susu merci ebele oyo ezali na baBoss Brothers napesi merci ebele na famille na ngai mobimba oyo ezali famille Mudijike famille Chibola nzambe apambola bino wana tokutani à la prochaine tina te ekani na tina bye.